Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba. Tala ba sujet oyo ba congolais ba koki ko yebisa na bato. Pe kolekisa na ba congolais po ete ba congolais ba yeba ba nani bazali komonisa bango pasi ko escroquer bango ba mbongo awa na poto. Ke komona journaliste mosusu azana mwa caméra na ye. Soki pa asombaki yango na Château Rouge pa ya bano ba yibaka ba biloko batekisaka na ndenge ya cop. Azali kokende pe na Gare du Nord po aloba ete akei po a interviewé Maman Olive Lembe. Alors que ba makambo oyo ezali kolekta na poto ya minene ezali ko échapper akoki kozwa pe caméra na ye akei ko interviewer moto oyo ba miyibi o mibale ilopoka na libita. Bayebisa ba mbongo ya ba peuple congolais batiaki yango wapi 750 000 livres. Olia kokendaka kosalaka ba fantasy ezanga tina ongai journaliste mobimba soko tali na kati ya biographie na ye awutaki kozwa médaille na Iran bandeko. Biso to kanisi kutuke tanga mosusu azali journaliste moko oyo ba décorer en France ou bien en Belgique ou bien aux États-Unis non. Mais ba ke ko décorer wapi na Iran. Kokamwa. Donc koloba ete yangana koma pe na esprit ya ki terroriste akoma kosala makambo neti kaka terroriste. Ami bengi pe soi-disant journaliste. Et puis bato mosusu bazali koloba ete azali makasi mingi Roger Bongos azali makasi po ete ba combattant ba commando wana ya ba garde ya mama ya Olive Lembe bayaki po ba botele caméra ba kokaki te ndeko bazalaki na tina ya kobotela pe caméra te parce que soki balobaki ba botola yango balingaki ba botola yango balingaki ndeka po balakisa eke oyo azali kosala moto makasi oyo azali kosala bakoki mpe kofieta ye ndeko yango wana tozali koyebisa bino boyebaka yango bomikosa te ke nakosala n'importe quoi mpo naza na France ye ozali koloba ete okosala n'importe quoi mpo wana France tombolaka kaka mongongo me mokolo oyo bakosala yo ezalazala mokolo oyo bakoniata yo mokolo oyo bakosala ete okoma kizengi nde mokolo wana okomona meme France oyo betaka te lokoloba ete je suis en France je suis un français mokolo wana okomona ete meme ba français na bakotala yo misu te bino moyebi teke bozalaka baumbu bangamba ya bamindele bamonaka bino kaka pamba oyo kutu moto oyo Armand Tungulu nani yango yebi teke Armand Tungulu abandaki koassiste na ba réunion ya minene même esika ya ba autorité belge azalaki koassiste na ba réunion bayebaki Armand Tungulu malamu mais mukolo Armand Tungulu akufi nani yango amoni esika autorité belge atelemi po aloba ete atosala commission moko po ekende bakende kozwa nzoto na ye na Congo si basundola ete tina ndenge bokomi koya kolakisanga bato bafoto ya lokuta oyo bosalaki bamontage oyo mokili eye kotimbela bino yango tozali koyebisa oyo journaliste oyo azali kosala ezali mosala ya kijournaliste te me ekomi kikuluna po komona peke journaliste yango aza moto oyo oyebi bato oyo bakongo oyo balingaka kosala baekonomi bato balingaka kokaba te nde bato lokola bajournaliste ya boye ba Roger Bongos oyo aza komona po azwa kaka aengage mutu po ete mutu wana filmaka ye asalaka bainterview non ye moko kaka mosimbi kamera ye moko kaka mpe motuni bakestion makambo nyonso ye moko wana nyonso tu mpona kokima badepense mbala ya liboso nazali komona ete journaliste azali kotambola kaka ye moko na kamera ye moko mpe motuni bakestion wana ki journalisme ya ndenge nini bakongole ebele bazali kotelenga na engage ata moko filmaka yo po ete yo comme ça osalaka mosala na yo calmement wana nyonso tu mpona kokima kaka badepense bato lokola baroger Bongos oyo bazali bato moko oyo basala makambo mpe na batango ya ba ex Zaire lelo oyo kozanga bazangi moyen bayebi lisusu ndeni basala te
esika oyo bazali kozwa facilement bamoni ete bakangeli bango bamabulu yango bakomi koya kokosa yo omoni te ndenge balingaki babimisa ye lolemo kuna na gare du nord botala kaka bolanda filme yana malamu ndenge auti agangaki ngakutu na bangi nalobi ye boye babendi ye lolemo te mais soki balobaki mpe bamaîtrise ye basala ye mpenza likambo bakokaki kosala balingaki basala ye mais lokola bagarde wana balingaki nanu a première temps basécurize nanu mama Olive yango nomoni batiki ye mais ndenge bazali kokontinue na liseki bamatisaka kaka liseki na bango nzete ye moto ozali koloba ete tozali koluka moto moko oyo azalaki kosala sécurité ya mama luka ye malamu mais toyebisaki bino ete tango bino bolobaka ete bacombattant tozali kobunda mpona mituna malamu oyo azali pembeni na ngai azali vrai combattant tango tozali koganga ete Kabila dehors oyo azali koganga pembeni na ngai azali vrai combattant soki bobandi komituna bakestion wana nde bokobanda kozwa solution na banzi mingi bakobanda kotelema te mpo baloba ete tokei kobunda mpo na Congo bakobunda mpo na Congo na makambo nini po ete bozali komona ndenge nini bakonzi ya mboka na biso bazali kosala mpo na mboka na biso changement ekota bandeko tozali komona biso nyonso nani yango ayebi te ndenge ete nani bakonzi ya Congo bazali kosala mosala ngambala ya liboso ekamwisi ngai namona ete après 32 ans bato oyo baperda bandako na bango kala na bana oyo batikala baorphelin mais lelo oyo gouvernement ya Congo bakomi kotala baka na bango bakomi korécupere babiloko na bango bandako na bango ya esika oyo bato nyonso tu babotolaka yango bakomi korécupere yango. Est-ce que na ntango ya deuxième république bakonzi wana bazalaki ata na ntan ya kotala baka ya bapeuple babandaki komona si bapeuple nde eloko pamba te lelo ngwanda akomi kolakisa bino ete ye nde azali moto oyo alingi peuple. Est-ce que ngwanda na Congo azalaki ata na ntan ya koloba mpo na peuple ayebaki ata bapeuple yango ngwanda azalaki ata komona na ntango bakote ya babumbu mpo na kosolola na peuple ngwanda azalaki ata komona na kote ya masina mpo asolola na peuple ayebaki ata babesoin oyo bapeuple bazalaki na yango lelo azali kolinga koya kokosa bato moni mokili ebeti ye fimbu bandeko kaka bangunda oyo ngwanda azalaki kosala bato abandaki koorganize bato ya sécurité mpo baya kobwaka ngunda mpo ete batalaka banani bazali koloba mpona mabe mpona mobutu mpe koenleve bato wana lelo oyo bandeko nzambe azali nzambe aye kokomisa mpe ngwanda kaka ngunda mpe bapeuple congolais kuna na Congo tozali koyebisa bino ndenge ngwanda avandaka na poto awa avandaka lokola clando azali na mokanda te boyeba yango moto akosa bino te mpe ndenge azali wana azali na kati na mikakatano bambongo nyonso to ayibaka na Congo ndeko azali kotelenga na asomo yango nakomi na basysteme ya kotekelaka bato bakarte ya parti ya pareko kotekela bato babiloko ebele mpo ete aza lisusu na moyen te bacrise économique ekotisi bambongo na bango nyonso tu mai oyo tozali koyebisa bino bapeuple congolais oyo bazali na Congo boyebaka ete baversion ya vérité oyo radio Zoumel Mil ezali kopesa na bino moto abangisa moninga te bobanga te mpo na koloba ete oyo azalaki conseiller ya Mobutu azali kosouffrir ana poto somo yango wana azali kobanga ete Joseph Kabila aleka lisusu na bokonzi mpo ete soki Joseph Kabila aleki lisusu antuka bambula oyo ekoya ayebi te soki nini ya kosala yango wana tozali koyebisa bino bapeuple congolais bino bato bazali kuna na Congo boyebi bavérité te bobanga eloko te radio Zoumel Mil ezali wana mpona koyebisa bino bavérité ya baopposant congolais oyo ya bamiyibi baescro oyo bazali ya libanda ya mboka oyo bazali kolinga komanipule bino na bainformation ya lokuta bino bato bozali na Congo bozali komona vérité bozali komona ndenge nini Joseph Kabila azali kotongela bino manzela bakosala bamakambo mpona bapeuple bamakambo oyo na pendant 32 ans Mobutu atikalaki kosalela biso bapeuple yango te na ntango ya 32 ans toyebaka kaka ete bana ya batataleki ya bakonzi toyebaka kaka nde bango
mais ba petit peuple moto moko zalaki kotala ta bango te bozala na makanisa fungwama moto akosa bino te moto akosa bino te papa Roger na pesi yo maloba